Abakuka mokili mobimba na pesi bino mbote. Président yo shwayo yango ya munene. Maman Katika Nika. Maman Zozo na Inde. Y Abakouk de moi. Chacha Salamama de moi. Marthe Bikindu. Dona da Casa. SB Forever. Maman Alice Landou. Flo Awa de moi. Maman Florence. Na pesio pembote. Na ke pesa mbote lisusu pe ebele ya munene ebakata lisusu na maana ina na yo de moi-même. Bozala gebele. Jehova. Jojo. Lelo penza. Donc vraiment non. Si elle a pouvoir oh dibala da Costa mutabomiango lisusu si la bisalo. Non Congolais ndoki Congolais ncho Congolais vrai ncho lo ko apena que moto pena za pena ndoki et puis ki ndoki wana ezanga soubassement donc akena ko zoki ndoki ofele pour rien a telinga nango ayeba mutoliate lelo comme ici la mutabomi libala ya da Costa mais eux qui le ngana okamweza que réflexion bato za mukuse za mukie mukuse et puis za buzoba donc si la abomi libala da Costa pona bato na ye bafingi da Costa si la abomi libala da Costa soi-disant pona bapesaka ye invitation te yango wana si la abomi libala da Costa pour famille ya mwasi ya da Costa et ko supporter ba qualification na ba injure ya internet te bon toke molo bongo pena il faut tourner ka faut ça rapport un mot boloba makabolo bikaka ndenge pe ba consommateur na bino ba ndenge na bino kaka ya wana ndeko ma ndenge wana po bo mesana ka ko finga réflexion 00 oh banani ba russe balobra minus donc bo wana ba moins to réfléchir nani si la pena ndinga za wana invitation da Costa ko sala ye nini ça c'est de 1 da Costa invité a invité Sila te apesa ye invitation apesa te eko kende na ye wapi oyebela bilo mususu nga na kamoka nga personnellement nde naza boye yana invitation mususu ko yela nga pe na keite nabona nga obebisa elamba na nga nabona nga obebisa sapatu na nga perruque na nga sac na nga ya solo transport na nga ten na nga na pongi na ngai pona oya na fête na bango mubalobaka na internet si la linga okeba fête abatute alinga okeba fête abatute siko fête da Costa nini yango ezalaka na balambaka mpakasa balambaka éléphant to mami watabacha mwamba yango na sila nene ali yango te ando yoka pasi tellement fois kende kuna ke et puis même mams nenga vandaki na place azalaki wana yebaki ke ata invitation ya da Costa yaki pa mams alingaki akende te to yebi yango biso nyeso ke soki ata invitation ya da Costa yaki mams alingaki te parce que ils étaient déjà en froid et mams azali genre nanga pena dès que je sens qu'il y a un truc na soubassement moi-même je me retire avant que les choses ne me quittent. Il faut savoir quitter les choses avant que les choses ne te quittent. Na da Costa yebi na mwasi ya da Costa ba yebi ke na fête na bango si la balamba bali alingaki ayati. Donc dire que si la abomi libala da Costa pour ba pesa ki invitation te eza du n'importe quoi ya munene.
ya gaya eza lokuta bolinga bo s'accrocher na basoki biloko nini ezanga mutu na makolo, donc ça n'a rien à voir. Donc si aza kutu ata na problème te aza pe na temps moko te ya bino, aza na temps te bopesa maye les chances ko buzobe niokoli mitu na bino, buzobe niokoli bavi na bino, buzoba mais tout repère bopesa maye les chances bomeka pe na ko réfléchissaka lokwa bato bomo réfléchir lokwa baniama bwendeli et puis bozo abrutir lisusu na baabonné na bino pena na yebi te ata nga ataki fanatisme ngo eza ndenge nini eza l'abrutissement na okota te. Comment on peut vous abrutir comme ça là na masolo le kutabu? Donc invitation à Dacosta ngo ministre a première moi si na famille présidentielle te que non soki na ye kuna na yo kuta bata malonga na moni na nga pe bata malonga pete bayeki na fête pe yango bozo diembela na sabela gaye nzaba bolingo pardon batela na bona nga na lobo makambo susu. Fête à Dacosta ngo ezaki na nini ya spécial? Na moni loka spécial na kati te ata moko ya spécial ezate kutu pardon natika na nga pesa explication ya mamu na bomba na moni eloko ya malonga oyo sila kokufela te po bapesi invitation te to sila kolela po bapesi invitation te. Dacosta ye moko peta ntango ayoka makambo sala ba yaya tokotelanga mpe makambo oyo lobo eza loku te. Donc dire que c'est pour une invitation, une simple invitation, faux. Parce que bino mo boya koloba na télévision que si la kenda ba fête abatuti ato pesi invitation balamba balia aoyati akoya oyo amoni ka akoya lokwa domaze oui mais ya Dacosta penda oubliez voilà peneza lokuta archifaux pour mariage à Dacosta eloko spécial ezala kuna tomona te ata ya moki ezala te bango moko balata na bien te donc eloko malonga kuna na kati ezala te. Donc tika botika ba perruque na ba bilamba mams écoutez cher mingi et ya koleka na ba fête mo ezo mériter lamba na baeti et mériter pas ça leur dépense te donc moins te. Après dire que famille à moi c'est Dacosta supporter te pona batu ya silande ba fingi Dacosta na moi si na yango ba supporter te bino pena ya mo bozala vraiment être bordeline c'est autre chose Quel abrutissement vous avez dans vos têtes là. Donc moi si à Dacosta tia banda obala Dacosta atikala oyeba te ke Dacosta zaki public atikala pe koyeba te ke Dacosta ninga zana aleka na teva zaka impoli ko manke ba yaya o babanda théâtre tango ya zo suba na mbetu bino pe ata bino moko bozaka pe batu ko ti bazaki na ki fiançailles na ki chérie na ba umela kawana bapanzana bazongana mwasi ya famille ya Dacosta famille ya mwasi ya Dacosta bayebaka Dacosta te boni lokuta boy boni ya moso bozangi matière bolinga ko do bino fo bolia aka na kombo ka asila ata eloko ezate fi bino boluka damsone kana kombo asila non sila mais tu es pas wa quoi wa penza pawa famille à moi c'est Dacosta etikala koyeba te ke Dacosta azalaka public donc Dacosta c'est musala sala que ça estime moko te et servir ne lote pour musala na oso que servir ne loko il fallait famille à moi sino ba mona yo pour famille à moi si ya Dacosta ba yebisila makasi et puis baba kuku bakozanga te na kati baza na famille à moi c'est Dacosta baba kuku kuna na kati bazali siko ndenge nini Dacosta oyo alinga kotya sila musapi na miso soit disant ye pas azaka star avana na kiti na loleso nyonso aoloba lokwa sila camarade na ye ndeni famille ya mwasi na ye bakoyeba te ke ye pas azaka personne publique c'est que musala sala et servir ne loko te eza nul et sans effet pour sa famille na bango bayebi te bon c'est normal hein c'est aussi normal pour Dacosta na vedette en herbe pe kaka pour bato ebele so na tuni bango po yebi Dacosta bayebisanga bayebi na bango te Deuxième mutu moko na moi communauté moko mukeleke te na internet siko adiembelaka mingi sila nde yango bombola tasiko sila siko adiembelaka mingi sila po matia pawa moi c'est Dacosta
tanga linga dakosta linga le na musala nini linga le na bureau nini aya oyebisa biso alingelaka dakosta na bureau nini tango akenda na ye na famille na ye ayebisaka bango kasala na DGM asala na ofida te alobango clairement asalaka théâtre pa ya nani azala na groupe te asala epa nani na Will po mikolo ato changer Will a osaela to koma na Regina mingi po eza sans cholestérol ayebaki yango très bien. Donc arrêtez un peu avec vos bêtises là aussi la mutabomi libala na consent. Tangu ya mataki na TV, soki mwasi na yeba ke famille na bango supportera makambo te. Et supportera problème te. Il fallait mwasi ya Dacosta azwa comment on appelle mobali na ye akange ba chaîne avanti na ndako. Atiki saeba ba émission. Tangu asalaki mariage na ye, asilisi mariage na ye Dacosta. Moutayaka konini yete en tant que ndenge ya lobika yebana il faut pas critiquer ezala te il faut pas critiquer accoutrement pas critiquer mariage ba sala akutu critique officielle ba chaîne mindele na TFX 4 mariages pour une lune de miel bon moi na rende ba critiquera nyo sur Eli entrée danse habillement tout, organisation, déco, tout ça là. Vous avez un problème, hein? C'est comme ça que moi, ça, abomi, li bala pona yango, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'il y a un mobile à obala été. C'est que le mariage n'a pas été sous-bassement malonga. Tant que vous savez que, ah, bon, ça va bon à ma balle, là, bateau. Vous allez lire l'heure. Vous allez lire l'heure. Libala bosa ni tinta. Bozuna ba mbongo ma be. Bambonga bosangisi yaya libala fait comme salé vraiment libala fait comme salé bandeko baboling moi si Dacosta tangu ya yeba ke famille supportera ba problème te ndenge bino bolobi soit disant na éviter ces famille présidentielle ces famille bazui mobali ne tanga banda ya ko banda makambo na TV ko ya ko tuka batu ya sila wana ayeba conséquence te moi si apekisaka ye te sa femme devait lui dire papa hein ndenge to balani déjà tika makambo wana to fande ko leka nango nde babandi ko critiquer bilamba nanga ba critiquer ndeni osomela nga soutien bien te ba critiquer et tout ça la tika mais d'accord ça se permise de venir à la télévision parler à Sila Bissalo d'une manière très impolie jusqu'à lui pointer du doigt, jusqu'à le tutoyer en lingala, le yoyoter, yosila. Si ça, moi-même, j'invente mes mots. Jusqu'à yoyoter sila. Quand Dacosta se lavait, s'habillait, mangeait, sortait jusqu'au lieu du tournage. Je suis sûr que sa femme était au courant, très au courant. C'est elle-même qui donnait à manger, qui mettait, qui faisait faisait la salle de bain, sur les alarato douche. C'est elle-même qui donnait à manger à son homme. C'est elle-même qui habillait son homme. C'est elle-même qui accompagnait son homme pour aller manquer du respect à Sila. Et j'ai totalement sûr, je suis et je le serai toujours sûr que sa femme a su déjà en avance le contenu de la vidéo que son homme partait faire. Et je pense même que, allant encore plus loin, avant même que Dacosta ne sorte de la maison, je crois qu'il avait même insulté Sila devant sa femme. Parce que quand un homme se prépare pour aller faire pour aller répondre à la télévision, la personne commence déjà à la maison. Donc, sa femme était au courant. Elle pouvait bien dire à son homme, ah papa, tika kaka, si la mukolo, si la ya na théâtre, ya na âge, respecter tika, to fanda. Moi si ya malamu. Wana moi si ya kanisa ki famille na bangote.
wana mwasi ayebaki teke famille na bango ebelaka épilepsie soki balekeli bango na TV mwasi akanisaki yango te atiki mobali na ye inde bake ti na plateau bafandi abandi koyoyo te sila bino bosakanaka era moko bosakanaka na bato makasi tango abandi koloba wana. C'était son émission qui avait tout bien déclenché. Jusque-là, ils ont une critique normale du genre moi, c'est d'accord, c'est un lati, entrée na bango, batoubaye qui n'a fait, et tout ça là. C'est tout à fait normal. Basala onka mutumoko te basala onka bate belé. Ata fait à domaze batouba lobeli yango, ya bandenge nyonso. Mais tala bolingo ya solo et tali bango te, ba continuer bolingo na bango. Bino so bolingo na bino ezaki na onka ka bamba kata fongola tout ça koboni et c'est pas Sila, vous n'allez pas mettre ça sur la tête de Sila, sur la tête de lui-même d'Acosta qui est impoli comme ça parce que bah membre à famille et moi s'il ne faut pas m'y tourner du moment où d'Acosta le courage et le culot de passer à la télévision pour manquer du respect à Sila au hasard mukolo na ya théâtre ya gaya na ba point nyonso. Pour d'accord, ça n'est pas tenir groupe pendant une année. N'a pas tenir chaîne te alimenter pendant 1 an. D'accord, sur le plan professionnel, nazo ya ko salela yo analyse. Na loba nanu oyo nanu. Mazo manquer respect bongo. Si ko mukolo pe biyo moi si bozo na problème na ba ndeko na mikolo a manquer bango respect parce que c'est un impoli. Donc d'accord stana davina basala couple la bango ba impoli baza na problème ka na Sila na mutu musuti à part Sila donc bango nyonso ko komela bango na vie et à Sila soko aliete na ndako na eza Sila mutasali gazo mbongo te soko sali boyete mais finalement vous avez qui vous a loqué nana loka bino qui vous a loqué moi si na ya yeba ki mobali yake kolinga ayeba ki est très bien na ba gisement na ye na bimeleli masanga na ye na ba makambo kendanga na ba milieu koto yaka moi si était au courant c'était à elle de dire à sa famille quel était le genre d'homme qu'elle épousait ou à retenir ndaku pendant combien de temps à retenir ndaku koboko la mwasi koboko la bana akokoka d'Acosta botika okosi la sila makamu basi ne tozala boto lula batu musuka na musika ozomona yeka kasoko yi apesi moi $20 moi nini yo kandi soko bokoti na ndaku na tongo ta ndo senge monga biloko ya olia yemo kuta dépendre na yo baza na ba réalité bomaka ba couple belé ozomona na TV yo lobi na zu mobile ya star to mener vie ya bien vie ba star tango yo koma na ndaku no comprendre des grands pia ko ebeta bino oya comprendre degré ya ba obenga ye nulle part ana mbongo akotisa te nde oya comprendre que ande dibulu na kota ke zakinde boy yo siko na moi commerce na yo nde faut soutenir siko ndako nazo se no ba degré ba jigolo ba na kishasa o okondima te otika comprendre te kolanda mutawa fibelo mbebo te kolanda te bilamba obo mona lati aja chefe azekisi felo yo kanisi ke na zu mobile mibali ya ba responsable o pena zwaka bomaka nzoto mwasi na ye azwata $10 oya kolamba surtout na ba jeune ba mibali ya félicité baza mibali ya félicité ba tonton oyo ba yango na félicitera ba banani oyo ba banani ba journaliste banani Annette félicitations ba papa Annette ba Yves Pan ba Frank Stemai banani ba onyoso ba bala baza na basi na bango na ndako ba tenir basi na bango ba pesaka bango mbongo na tongo azui bana na ina mwasi na pesi bango mbongo na tongo apesi mbongo na pokwa amemi mwasi ne hôpital amemi mwana beli na hôpital asa mibali bango na mwana bango bazobunda ba tonton baza ba deux fois te ba tonton ba opikle ba obunda ba Vincent Chilouise ba obita na tala ba atuana ba Alvin Beya
bato na bavandi na YouTube bavandisi makambo na ba YouTube wana baosala ba vie na bango babali baomene bo ba génération moko boya ba CCC ba sima awa ba deux fois ya nenga ya jeté des irresponsables comme vous n'avez pas l'idée. Moi c'est tant ozo ya koluka mobali omonika mobali ka po repasser la chemise à Zara ala polo à Zara yo zui vanda na ina ndaku ya ndoko comprendre makambo epandi bango mwasi ayebi si la ne pour rien mwasi ayebi makambo epandi bango na yebisi bino kovanda ensemble bo lala bolamuki lobi bolali bolamuki lobi bolali bolamuki lobi 1 mois 2 mois 3 mois 5 mois faut zale chaque jour opesa mbonga bilo ya kishaso basombaka nyonso baliaka basombaka jusqu'au petit détail, ça s'achète. Tu n'achètes pas, tu n'as rien. Si vous mobile bandorozo en charge, asombelo kabelo, asombelo mafuta, afuta ndako, maman, mi salelaka, mi salela, biso si to mesana depuis tanga, o futa ndako. O lataka, o liaka chaque jour faut que wende. Congo bongo. Moi pour sali provision poli. Pour courir zati. Ne pas au mona makamu, mi bali ebele o mona ba o monika mobali po moni mobali. Cha bo va na ndako. Il faut kanga motema o rapida si ntima peut-être kanga ntima ya. Apo boyo lati sango nani o akoki ba responsabilité na ete lokwa mobali kuna bino boya ro nini o likolo nango mwasi aye ko découvrir makambo ebele. Il paraîtrait que mwasi aye ko découvrir ki des fois biso na kati ya nini ya biso na kati nini exactement ya biso na kati nini nazoto na bolo bakeo eza sila mutu abomi libala ya Dacosta pour bapesa ka invitation à Dacosta linge memela sila nini na vie na SB to wapi linge memele nini po sila mène sa vie normalement et bien sans bato wana nyonso wana balobaka ngana banoka trende bango balongwe sila balongwe pemene na sila revivre te sila kosala boyete siko boya siko yebisanga Sposo qui si la fala bo malibala ya mwasi ya Dacosta pona bapesa ka invitation te fallait la proche ya mariage na bango mais lelo te ya lelo mwasi moko avandi a sosoli a comprendre bi on a bo malheur mamna kina talisa poser la mibali ya ba irresponsable mutako sote mibali ya ba irresponsable baza donc soka appliquer lo irresponsabilité moko tali o regretter. Et puis bateau ba yebi Dacosta ba yebi que Dacosta boit beaucoup alangwaka fort. Elia ka ikunzoto ndazana. Les gens qui savent. Amelaka langwaka grave. Donc libala nae il est le numéro 1 responsable il y a destruction mariage nae. Pour ses vies, pour sa manière d'être. Mibale ebele ndenge ozomona bango na Kinshasa bakomi ba des fois bakena ko betisa po ba ko paraître siko soki yo moi si comprendre Seigneur mutema pasi Seigneur nda kokati donc mobali no pas comme moi si quelque part yo siko ko moi si ya loko za moi si asu mama nzambe bomoy papa délivre-moi moi si on fois que pena na kwetu na eba délivrer kwetu na une église ba délivrer en une église pour ce que sangisi na moni mutu moko kutu azui alingi fi moko boy yebika mwasi akeyebo aketala ba mobile mutu alinga boma fi wana alinga boma deux fois wana anika deux fois nika ye na biso anika ye deux fois longe yeba na sute abi comment ko permettre ngana embrasser tayo pona nini fona embrasser ya ona ba Seigneur deux fois au nom de Jésus. Pas dans ma vie, pas dans ma famille, jamais la progéniture na ngai na kati balien wana au nom de Jésus. Siko yo peno vandali peno balani na deux fois officiel. Te moi si na fa malibala makasi. Fa malibala makasi.
yango omona epeti mpe nani kiol epeti mpe ma bordeline azwi kiol nayebisa obe obi soko ozobimala deux fois faut bongo ebeba bongo ebebi bayeba su te siko bakanda wana nyonso basangisi yango mama bogere baproblème na bino portez vos charges assumez vos bêtises hein? Babi na Congo moto azalaka soki likambo ekomi o ngai kutu eza banani mubasali nani asali yaya oh mariage esimbi te ya makambo na bino po moto aza na bolingo mobali to ya mwasi na ye ataku balobi po ndenge eza boye mams ndenge aza wana bato baloba o wapi mundele mundele azala lokwa bino te aviva bongo bokanti mams takenda baswisi wana akenda wapi yaya ti bomona akenda baswisi bokanti akenda pa nani soki nde bozela po boya kosala kindoki na bino bomesana do kutu bosala na bino kutu d'ailleurs bosala na bino po annule sans effet po soki ina effet mais mams a mams te annule sans effet ko apela annule sans effet boko changer ba stratégie mayena ba stratégie asika e bayepe na bingambe asika e babongisi ba plan na bango balengeli makambo nango kasi nga na tatoli yawe osa pole nanga toko bange eloko te yawe osali pole nanga nako bange eloko te toko banga bango te atabaye kama toko banga te toko lenga te eloko te vous comprendre voilà na moi lourdeur moko boko yiba na lobi boko yiba portez vos propres charges mariage na yo ekufi mpona bojoba na yo bobomi libala na bino moko mpona baraison ya badavina et tout ça davina yo pe yo za pe marié obinga na comprendre makambo te comment une femme mariée peut aller tromper avec un homme marié bosa nini hein botikela wante bato bala libanda te ba comprendre bon oza pe na pe marié te na ndenge pe na solo pe na pe marié te po dot pe to mona place ba pesa te donc oza no likangu donc c'est normal oluka na place o muto akocha pe bon ndenge opikoli muninga la musi okota pa d'Acosta bomeka nano totala nano et puis en dehors de ça boye siko boye onola tsango sila bwana nzunzu d'Acosta manqua du respect à Sila ici. D'Acosta ayena Simba. Je crois 20 ans plus tard après Mams. Et on a battu babanga makamte. D'Acosta ayena Simba 20 ans plus tard. À côté de Mams a travaillé à 20 ans. So ba ça compter tant où il y a pas Mams. So ba ça compter. Banani so ba bisa compter ba film aya okuta da mam sa sala eza combien d'Acosta ko yeba kontango te akoyeba kontango te akoyeba te mais d'Acosta s'est permis il s'est permis de se mettre à la télévision yoyote Sila lui manqua du respect sa femme était là à côté. Po bazalaki mokola tourner émission bazalaka après wana atali yango lisusu asilisaki te ayaki lisusu tanga ye kofinga ba journaliste o bato nyonso balobelaka sila ta manka bango respect mwasi na ayebaki te ke bato la bakokanga monoko te ke barepondre ayebaki yango te mpo ani boningi kokosa ko mpo ani bosala lokwa ya bango baza basain tango yo yo kofinga bato il faut s'attendre na retour pour eza monde ya YouTube s'il a jamais nulle part ayakendaka ayebisaka biso que ndenge eza na ngai d'Acosta apesi ngai nini te invitation te mayen machin jamais s'il en a jamais dit ça ni posté ni parlé ni nulle part
après aye kozwa ye moko nde Dacosta ye na TV aye olakisa biso ndeni apimelaki sila te nani invitation croyant que il sera lobby ke ngam na pesa ki invitation te bato bakozwa babandi Dacosta pesa invitation pour te on s'en foutait carrément de son invitation. Invitation est nini. Invitation est nini. Et là, mariage à Fanny Tshisekedi. Ah, Dacosta. Quand soso quand na kuanga so na eloko nini ngwana ne oyela na TV zo lobane. Obi ngaba tuso bakamusa ngakene. Ndeza na pesa invitation te. Donc d'ailleurs quand ça ko pesa invitation te yo okufa. Ponga na yela mariage na yo te. Ndenga na kufi. Pona yela mariage na yo te. Po yo nani. Wa nani yango na banda ko vivre sans yo, na ko vivre pe ka sans yo. Oh, ngai écoute vraiment ngana kama ngane nazala boy. Ba mariage biloko ba fête soki ninga nakoka ngote. Nakoka na ngote. Nakoka na ngote parce que tango na olinga na la fête na yo, il faut na kanisela yo cadeau. Ya da mbongo. Parce que tala niveau à mams cadeau foyer la yo. Donc ça déjà mbongo faut la longo na kata caisse nanga. Pona lata de la tête aux pieds. Et ça dépense nanga fona sala pona yana ko sala yo plaisir ya ko sala na fête na yo. Si vous avez une invitation te o épargner nga dépense pona ezala matolo mutelingele kawana. Elo musute matolo na matolo. Ba comment on inviter ba na ba fête pona o yebi ke moi bénéfice moi ko na sima. Et on a quoi faire? On s'en fout. Dacosta, o eza conséquence. Mariage na fallait kufa po yo mariage na tant on le la TV o ya ko manquer si la respect o kotisa ba Gatsby ba nani oyo ba linda yango elukela ba linda na ba Gatsby problème ti lelo c'était toi Dacosta ayaka na but na TV ya kopanza groupe ya ya mams ayaka na TV tango zo ko loba wana ayaka na décision kutu sila yeko pekisa bana na yeba leya na fête na ngai te boye oyaka na idea ko panza ya baninga ta lelo côté futio tala lelo côté memio oyaka na décision pensant que ndengo yeko leka na TV olobi ke Gatsby nanani oyo ba bopekisi bango ba ya na fête na ngai te ba yebisi ngai linda et tout ça là ba problème ya linda e banda wana problème Gatsby e banda wana na passage na yo po bimisa ba kisongi ya linda ezalaka na but nini dako da ko ezalaka na but nini oyebi but osalelaka makambo wana ezalaka na but po panda SB po mona ekazaki très proche na bana na ye po SB atikala kobenga bango te bake fête te po mams atikala kobenga bango bake fête te ke bake ne fête te atikala osala ngo te mais yo ya nan kinza nyonso elobi nango ba nani oyo oyo mi fandisi na nini na kiti avec et vraiment boa coupe ba arrogant boa coupe ba orgueilleux ba arrogant yo na mwasi no Davida boa ba arrogant bordeline na mobali na yo bosa ke change sexuellement transmissible yeah ofandi na plateau obandi do émission wana o alekaka wana ezalaka kaka si la du début jusqu'à la fin si la kaka donc ya kikaka aboma si la kufa lobi musika abome lelo lobi musika asilisi wana te fo kota tina bana na ye apanza bango comme ceci là oyo bandi koloba bilobela na TV yango na tuni famille mwasi na ba monaka te tango yo ya koloba bilobela na TV ba monaka te tango olingo détruire sila wana ba famille mwasi na sino ba monaka te o ba mona ezaka o bato asila ba no répondre yango nde ba monaki o ye mobali na wa salaki wala ba monaki te boke panzana kuna di boke panzana bo panzana lisusu ayaki nde po détruire SB aye na teva lobby asali songi alobi ndenge ezana et puis na kama lobaka continuer ba soki ba audio soki ba nini ya Gatsby na linda o lelo yo ndenge ba longwa na SB akanzaka SB ekokufa po bino ne so batani na misuka likola bana wana yango na yebisaka bata mokili yango eza conseil en passant pona ba bonbon boye bakende boza wana bate bele ba wacha bia dongolo miso batelemi ba ozela bino bazela ka ba panza bino
osololi na ye kaka bonjour ndenge nini bien ya kozwa maloba wana balusi yango achange yango soki omoni moto aye penepene na yo bonbon abandi obeta yo lisolo ya mams longwa kima. Les gens sont rusés, les gens sont animés de mauvais esprits à un niveau au kondimate. Yo ko kansake mutu to beta lisolo oyebite lisolo wana ndenge ni yako zo ko déformer yango a okene nango contre yo pona kaka longola wana SB po motema nekita boye ba ke bitumba ya mam c'est ça pe bitumba na bino po mutu mususu nenga lingela ya mams te amoni siko ke Micho azo évoluer pembeni ya mams amoni ke Naomi azo évoluer amoni ke Gaëtan azo évoluer wana amoni ke Best azo évoluer wana okomona yako ya wana kaka po yako panza bino ya. Il suffit seulement d'avoir un mot de toi sur mams. Aroya nango na TV, aroya ko ba tonga ka ekutu. Bana ngwa benga ka babombo, allez e baby. Omoni ba panzeli Gatsby na Linda. Poni ba osala ba film te ba benga ba tandaka bango matin midi soir. Donc Linda na Gatsby bazaki elengi mingi to bazaki pa mams. Tout ce que mams touche devient de l'or. Tout ce que mam se touche devient de l'or et commis et ils ont et ça va tout posa et mati ça va tout posa tant bazu siko ba pesi bino siko loko na bo wele la wana ba tike libino ba sundole libino ngo boko osala ngote. Soyez sages les bonbons. Je crois que makambo uti ko leka eteya makambo uti ko leka o Dacosta a créé là Linda na Gatsby na émission ya koloba après mariage na epo ya na idée à détruire ndé mams. Écoutez, ete ya penza, ete ya, ete ya. Bosala ba bêtise wana te. D'accord? Yo yaki po détruire moto. Balobi mabulo bozo timolela mams. Bino moko bo kota na kati. Tande moko koti na kati libala nde mwangani. Soki o vérifier bien komona que base sous-bassement, il y a ma problème, il y a libala oyo, pour kabwana. Eza yomoko, le jour où tu t'étais décidé de passer à la télévision pour venir accuser, mentir, détruire une personne qui ne t'avait rien fait. Atika ya benga yote, pour aya rolobana, oh, soki ndenge nini. Mais toi, tu t'es permis de passer à la télévision, vouloir le détruire. Lelo bomona ki ba calcul nyoso bosala e beta poto. Nzambe na zalaka nzamba bolingo. Et le bidongo message mo batindela nga lelo na tongo babi. Tu auras des ennemis. Les ennemis d'aujourd'hui sont pour les victoires de demain. Ça t'en a tellement monara déjà et datindelo la benemi da siko ba bundisa yo zo lingo tika. Nzambe loko musalo na tika ona ko kasute muté mabele ki makasi. Nzambe nga ba kuba eleki. Mais ezalinde oyo diable a omona déjà étoile grandeur na yo diable a omona ya lobby abanda ko créer le de benemi. Mais tellement nzamba zalaka nzamba bolingo nzambe ya mawa pe ya esengo azui akotika temps na temps bato ala bameka kondima ke balongi yo bameka kozwa avantage netika bazui avantage sur yo. Mais le temps répare tout, le temps nous donne une réponse à tout. Na tant que collègue nous comprendre lelo je crois que ouvertement Linda Gatsby ils ont compris la mission de Dacosta le jour où il était passé à la télévision en citant leur nom. Aye quoi accomplir un peu combien de temps. Mais nzambe tellement aza bolingo mukolo wana nda banda ko panza Linda na Gatsby. Mukolo wana nda pesa bango aloba ngoti alingi te bakene ko jouer ailleurs alingi te basa bakei ko jouer ailleurs ngo basali bango ni awa bazo sala susute na SB ailleurs baza wapi ba benga bango te poani. Les démons, vous détruisez la vie des gens, des enfants des gens. Nicolas mitema mabe na bino so bomoni mutu pembeni ya mams a briller. Bino se bokomo ko sauter. So ki bo sauter bo suka peka na sauter te bo bandi créer bango ba problème. Ti a longwa sisi ko longwa. Yango sko karame izongeli yo. Yo pe fo panzana. Pourtant on lit pa ovanda olela, tant Gatsby avandi aleli. Ah. Dacosta, tokenaka pa na ye.
tosalaka tosasistaka ye na mariage mpo tozalaka bien mpo na tout ça là maintenant makambo asala biso mpo nde baza bakomprena na bango bakuba bobeta bango bakomprena yango lelo Carmé lati yo assume mon frère bolongola sila na buzoba na bino bo assume bolie toyebi ke boliaka na kombo asila toyebi mais mo bolo bape makambo ya na nzela bokomoloba makambo etengama trop bozonga na nzela Dacosta assume libala ekufi luka mwasi Davina bala point bala Davina botika biso na kimia botikela biso mams na kimia bosala makambo na bino bosala bavi na bino oh mais c'est quoi ça naoya lisusu naoya lisuka la mingi te Dieu vous bénisse, au revoir, on se revoit, commentez, partagez et likez. La lingi bino mingi.